nzambe penza abatela abakisa elebi nake koluka na mobali bapolisier bazokanga biso toyebi eloko te bakokanga biso réponse eza te. Merci pour la confiance et fidélité à Koyeba Kiboza tellement ebele à Kolanda Mag FM ya Mokola Lilo yango ebandi mbote na bino. De la connaissance à la reconnaissance, il y a un génocide commis dans la République démocratique du Congo. C'est le ministre, il y a des droits humains, maître Samuel Mbemba Kabouya a sengi na Union européenne à agir contre Rwanda. Je vous remercie donc d'avoir été là ce soir pour la traversée de la connaissance à la reconnaissance. Cela veut dire que nous sommes venus vers vous, vous donner les ailes. Et c'est ici que je vais embrayer en complétant les réponses, les questions qui ont été posées tout à l'heure. Qu'attend-on de la France? Pourquoi les silences de l'Union européenne et que pense l'Afrique? Ce que nous attendons de la France, c'est que la France s'élève. Que la France, parce qu'elle en est capable, prenne une décision reconnaissant les génocides commis en République démocratique du Congo. Nous attendons aussi de la France qu'elle puisse prendre sur le plan national des sanctions contre Paul Kagame, parce que c'est lui l'homme orchestre de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo depuis 30 ans. Et dans le même lot, sanctionner aussi Joseph Kabila Kabange. Parce qu'aujourd'hui, c'est établi qu'ils travaillent ensemble. Donc que la France sanctionne les deux au niveau national, mais que la France soutienne au niveau européen la résolution qui puisse reconnaître les génocides perpétrés en République démocratique du Congo. Que penser du silence de l'Europe? Nous accordons à l'Europe le bénéfice du doute, la présomption de ne pas savoir avec exactitude ce qui se passe chez nous. Voilà pourquoi nous venons. Nous venons parce que avant, certains pensaient que lorsque les Congolais parlent de génocide commis sur leur territoire, il n'y avait pas de contenu là-dedans. Là, nous venons avec un contenu à donner à l'Europe pour dire oui, il y a eu 10 millions de morts, mais sur les 10 millions de morts, nous ne disons pas que tous ces cas sont des génocides, mais voici, à tel endroit, telle date, ce qui s'est passé correspond à la définition donnée par l'article 2 de la Convention des Nations Unies de 1948, correspond au statut de Rome sur la CPI. Et donc, partant de cela, l'Europe est appelée aussi à reconnaître les génocides commis en RDC. Si lelo na CPA Mushi na commune ya Monga Fula lotili kezalaka te ko kamwa. Tozali na commune ya Monga Fula, plus précisément na quartier CPA Mushi na localité Ngombe Lutendele awa ndenge kaka bozali komona quartier monene boye bazalaka na bango na courant te. Koto yo soki ozalaka na yo na panneau solaire te, bosana na yo po moyen otala ta télévision ezate moyen charger téléphone ezalaka te. Awa bamona nano électricité te, réseau SNEL eleka awa te, SNEL ayebi bango te. On dirait bavandaka na mboka moko na suka kuna na ba province nzoka bazali en pleine capitale
ya République démocratique du Congo. Difficulté mingi talaka toza quartier moko eza reculé. Awa tosalela mingi ba panneau ba batterie. Toza na difficulté courant ezati. Tozo senga penza na l'état abongisela biso pona transport pona courant nde ekozala malamu mingi pona biso. Ko pe bota makate e botami ne ti jeune garçon o bozali komona awa na cabine na ye asungaka population makasi pona ko charger ba téléphone pe ba biloko misusu ya mike grâce ya cabine na ye. Ngalo kwa na tekaka crédit na para na ngape na sungaka population msa koto yo pona za na ba panneau na ngaba batterie nde batu bayaka a charger moi téléphone a charger moi radio donc to vivaka ndengwana lokwa courant non te to utiliser ming ba panneau na ba batterie kaka e bongo côté kolamba ba mama ba mona pasi na milinga ya bakoni po awa koni na koni awa koto soki mutu alambaka na makala c'est kiza luxe na ndenge ya kosakana te po mbongo iza pasi po tofungwami te toza lokola bato baza na zamba po na kolamba kaka na bakoni tolamba kaka na bakoni soko oza na mwa mbongo na yo osombi mwa makala biso bato toza mbongo te ka koni. Papa directeur général ya SNEL le papa Fabrice Lusinde na ngombe lutendele awa tozali na commune ya Mongafula bazali kozela yo batuni osalaka nini? Question directe. To poursuivre édition ya Mokola lelo na page noire oyo. Ba famille situ pe ba famille basembe bazali na mawa koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango sango ya liwa ya grand-mère, mère, sœur pe ndeko na bango na kombo ya maman Alpha Landu Situ oyo kufaki depuis mokolo ya samedi 23 mai leki. En attendant programme officiel ya Bobsek matanga ezali kosalama na résidence familiale oyo ezwami na Kinkole na avenue Ngamika numéro 50 na commune ya Ntsele. Communiqué oyo epesami pona ba nyonso bayebaki maman Alpha Landu Situ. Trash pick-up souka na solution pour l'assainissement ya ville province ya Kinshasa. Kinshasa ozalaka na République démocratique du Congo yokelanga nanu eloko oyo. Kaka ndenge na yebisaka bino ke assainissement ya ville province ya Kinshasa eza na solution ndenge pe ezali kosalama. Solution yango eza se na kombo moko Trash Pickup. Trash Pickup SRL entreprise ya mwana mboka Alain Bolela le Donald Trump congolais ezali na ba matériel ya solo pe ba personnel qualifié pour na assainir bandaku na bino ba entreprise na bino ba millennials sobovandi pe pour na évacuation ya ba déchets. Tout désormais ozalaka na ville province ya Kinshasa na konyonso ozwami fini ba makambu ya kotimola mabulu na kati ya mapangu fini ba makambu ya kobwaka matiti na balabala esi la pona libela makambu ya kobelelaka matiti po tomoni biso nyonso makambu basali awa na Kinshasa non seulement ezali malamu te po na environnement na biso ba santé na biso kasi ezali pe kobebisa image ya mboka pe befort nyonso oyo bakonzi ya mboka bazali kofournir po na kozongisa Kinshasa na image dango ya kitoko Kin Label. Désormais, bo contacter Trash Pickup. Banoko ozala na entreprise ONG, centre de santé, atabino batu ya ba supermarché, ba particulier kuna na bandaku, eza possible pe okoma partenaire ya Trash Pickup. Tala! Na bakonzi ya mboka, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, ministre provincial ya environnement, message ezali se moko, bo soutenir initiative ya mwana mboka, Alain Bolela na entreprise na ye, Trash Pickup, po ezali ko s'inscrire toujours na logique ya programme ya Kinshasa ezobonga. Trash Pickup, souka na boule, souka na idéologie. Heke yo! Oui! Vous allez avoir besoin de couverture médiatique, il y a solo et Lenda a contacté FM Prod.
démocratique du Congo, Congo Brazzaville, Tinangola, Boyo Kelangana nous eloko oyo. Fondation Maloua Télévision FM TV, bazali offrir nabino ba service na bango ya qualité, na ba prix moko hors concurrence. Ezala pona ba reportage, interview, tournage ya ba clip vidéo, ba production audiovisuelle, pe ba service ya ndenge na ndenge, grâce ya équipe ya ba professionnel passionné, pe na utilisation ya ba matos ya solo ya dernière génération. FM Télévision azali ko créer ba contenu visuel percutant pe ya haute qualité oyo ezali adapté na ba besoin na bino. Bokanisi esili tin couverture ya événement, film d'événement, conférence, ezala mariage, concert, tope d'événement songolo pakala. Esengeli boyeba ke mission ya FM Télévision ezali ya ko mettre en lumière ba histoire na bino pe ko transformer ba idée na bino na ba image marquante. Pour na plus de précision, bokoki kokota en contact na FM Télévision na ba numéro ezali affiché. FM Télévision, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Qui dit mieux? Ba commerçant batekaka ngulu na kapela bazali kolela biloko emati na ndenge ya kosakana te bakonzi botalela bango dossier oyo. Ba commerçant oyo batekaka ngulu na kapela tozali awa na commune ya Kalamu na quartier Yolo bazali kolela po mikolo yo mpiaka ekoteli bango na ndenge ya kosakana te. Tala ndeti papa oyo bozali komona ye atekaka na ye bangulu na ye akendaka sombi akatikati yango tia bandi koteka yango na bakilo kasi mikolo yo tellement bapri ya biloko emati vente pe ezate po bango pe bazali obligé ya komatisa biloko. Yoka communication père de famille oyo asali ndeni musala ezali musala mikolo biloko emata makasi soko toye lelo boye pe mati tozonga boye pe mati yango biso sikoyo tobule tosala ndenge nini ba raisonner pour na biso ba commerçant po biso nde mutolesa population so biloko emata sikoyo toteke la population ndenge nini wale prix ezala normal tosombaka commerçant soko aye na biloko na ye akomota prix na ndenge na ye biso moya oteka pe ezate oya awa bakila ba regete kilo muke kilo boye lipo tosala nyonso tout obatisela bango soko bakisela bango tomona lobi na bakimi lisusu babongisela biso pena musala ekoma malamu. Bon biso sikoyo baprix biso to baosomba liboso 9000 10000 sikoyo bakomi ntina ba 12000 francs de Congolais biso to baoteka kilo 20000 19000 yango mpe toyo matcha 23000 mais bamisusu baoteka 25000 kaka ngande munaoteka 23000 na kilo yango. Merci ba journaliste na ngai azali kolela po kope ezali kokufa akoyeba lisusu te ndenge nini akobika ye na libota na ye po na kozwa soin na bango. Bangula mobimba nde toza boye tosoma bangula ba 500000 tosoma bangula ba 1 million tosoma bangula ba 300000 eza grandeur. Ngula 20 kilo azali ngula 30 kilo azali ngula 15 kilo azali ngula 100 kilo azali ngula 200 kilo azali. Omona mususu osomba biloko boye omona pe ngula ngo na butu elali ekufi tant que c'est poli moyen autant on a mis ces athées moyen de la badupé zate na mbongo nyonso tuna capital au monde pe au perdre dango te na ba autorité ya mboka oyo na kombo ya ba commerçant ya kapela papa atalisi boye na ebisi chef de l'état qui a bon c'est biso ka ba commerçant ba taka prix fixe ya biloko tanga uta mboka ya te fixe ya biloko po peut doter la peuple somba biloko malamu. On a opé ça chef de l'état atala biso ba commerçant atala social na biso ba commerçant toko kate lobi toye biloko mati lobi kuna toye biloko mati toko kate biso nde mutole sa peuple biso peuple au vivre te on peut toko teka peuple loko mabete faut teka peuple loko kitoko alia pomba la sima azonga lisusu kasi na bilenge oyo bazali na makasi na nzoto kasi basala geloko te bango ba mipesa na misala ya mabe kokoma bakulu na to pe ba criminel papa atalisi boye conseil na opesa bango musala zobe ezati bavanda te babunda toza ebele na mokili oyo soko vandi boye kozwa te fo kopima
babunda basala pe ndenge biso tozosala tobokola bana. Moi j'ai des 9 enfants naboti bango kaka na mosala oyo mpo na ye mayele nasombeli bango mpe mabele na bango baza boye baza malamu. Conseil na bajeune batika kuluna masheti oyo bango bakatela bato yango biso totekela ngulu batika makambo wana. Vie ezaka moko vie ezala mibale te bachange baide bachange makanisi mboko ekechange balukaka nde biso tooluka bazala courage babimaka batongo nde biso mpe tobima mpe bango bazwa. Ngai na mosala oyo nasali 40 ans d'expérience 40 ans nabimisa bakoko esali ngai mpe lelo oyo nakoma tata lopangu na mosala oyo mpo nazali mayele. Ya solo musala ya zoba ezalaka te ndenge papa atalisi awa ozali mwana mobali yeba koluka kwanga lobi makasi wana ekosila yo machete oyo ozali kosimba. Imagine soko komi na 60 ans makasi wana ekosila bana mikende bakokanga yo bakobloke yo ntango mosusu mpe okokoma na age wana te leta akosa charge deja na kana yo oyo tolobaki te chef de l'État kana osenga na chef de l'État atalela biso kaka vie sociale. Na avenir Rebu tozali bongo na commune ya Kasavubu batailleur oyo basalaka musala na nzela wana bazali kolelaki bazali na ba condition ya malamu te. Tozali na commune ya Kasavubu plus précisément na avenue Irebu couloir oyo mobimba ekenda sango na Kinshasa po eyebana na kombo ya couloir ya batailleur ya Gambela. Tika na yebisa bino ke awa ba apprenti bazalaka te ba véritable spécialiste ya couture pe modéliste batondi awa surtout na domaine ya bongola taille. Tika na yo je muke pona bango ata veste na yo eza ya taille ya 4XL bakokomisela yango M. Biso pe ministère ya kitie il faut batala pe boki ko soutenir biso ndeti to futaka ticket to futa basalite mais tozomona eloko moko leta asali biso te pasi totali na wenze kuna baza bainstalle baza na batole basalela bango makambo nyonso tu ya bien mais awa ifo tia parasole eza neti na bapays étranger mpe tomona neti toza awa deja toza ebele toki osala mpe entreprise deja toki kozwa marché mosusu tolandi no neti foot awa na Côte d'Ivoire tomonaki le mosusu basalaki babiloko na bango moko mais soki bazwi biso toza deja ebele leta oki olukela biso place moko marché moko eki koya boye moni medievre yana biso mpe tokoki kozwa toki kose retrouve parce que oyo tozosala eza nde débrouillage toza engagé te une fois le mosusu okobeli ozobela mais ozoya kaka parce que tose retrouve te leta oki otiela biso place moko mwa marché moko oki oya basolicite mpe biso ozomona basala biso entreprise ndenge tomona mpe kala bato nde banda kotravaille mpe basociété mpe banda kozala bazali na besoin mpe bakutire mpe banda kotravaille mais awa neti tozosala biso moko tose retrouve te yaka place donc ezaka tozodébrouille na biso na musala nyonso ba difficulté ezangaka te awa batalisi ya bango. Et puis ici il y a confection, la société Koufa. Bon, je viens de retrouver les bandes dans le chômage. Donc quand il y a autrement, il faut profiter donc de tout ça là. Moyen finance, il doit garantir le loyer, c'est tout ce qu'on reçoit à la maison. Donc tout ça dans là pour lui. Quand on combien de tracasseries administratives à l'État, on fout à la taxe, ça là filmer les on a fait on fout à la taxe ça l'eau commun. Ça l'eau autour. Tout ça vraiment donc exposé. Là bas microbe ya ndenge na ndenge ngaya donc na bela na koto hôpital. On a microbe. Alors tozonia ba tracasseries na éviter que mbongo ngo ba taxe auto fout à la bassin la gaboli. Le moment congolais a un niveau de somba patron sikati. Bon tout, vous faites donc préférer batombola. Les bayaka na moi tout ça la taille mesure qu'on a pour tout ça. Voir même basi batongo kati. Donc tout ça là donc la couture simple. Mutaza makoki ya kosala eloko moko ya malonga ezali. Ba coupe pesa comme rare ezakati. Komika biloko ya kobamba batokola koconstruire tout ça. Puis il y a possibilité bato baza na possibilité. Pour ba difficulté
difficulté tozokutana yango makasi misala par rapport ndenge ezali kala na lelo eza ndenge moko te badifficulté eza parce que bato misala balingi kaka le mosu moto azwa lelo kala nde tosala batele ezalaka express babengaka express mais awa bafutaka mpe express te baofutaka prix normal le mosusu moins vie ya conjoncture ya mboka ndenge tozala ndenge mosala ezala mpe tose retrouve tala awa kobanga na yo te ata mbati eza ya père Aleki ata eza ya papa Bouro yaka nango awa il suffit kaka obelela vie André baka munu mesure okozwa solution yeke yo. Gabana Tachu amemeli bino pista ye ya sika chéri nanga ezali disponible na ba plateforme nyonso. Un jour viendra l'eschatologie du grand soir. Ah oui, et bana Congo Kinshasa, musique bozalaki kozela, musique intelligente yango yo. Mais koki ko empêcher sentiment te bébé. Botu nanga nini? Gabana Tachu, les chouchous ya ba moure ya bonne musique. Aye libino chéri nanga Zembo oyo ezali kotuta mitema ya ba moure nyonso ya monde entier. Ingénieur Fatou Kitoko kanisa d'esclave na tango ya tipo Otrete na bongo te kile. Je resterai toujours près de toi mon amour. Je resterai toujours près de toi Farafa. Bason ya kitoko, ba parole ya kitoko. Qualité ya clip kutu koloba te na ndenge ya defwa te. Pamela Makuntima PMM Tachu Gabana autre monde Mayo seya na fleuve bakutana me basangana te yo peli susu komi kombo ya kosangana na nga mopanzi na yo ya talogile kibanda zala na yo telefone ma chargeur na yo. Et je resterai toujours près de toi, mon amour Farafa. Je resterai toujours près de toi, Farafa. Chéri nanga, ezali déjà disponible na ba plateforme nyonso bo consommer yango ndenge bolingi po eza miziki ya kitoko. Ah, boyo kelanga nanu eloko oyo. Les grands Yakuza, pour l'amour de son pays. Colonel Luzolo Gérard, breveté d'état-major. Chéri nanga, oya motema gile nanga, oya kibanda nalali mingi, pesanga bolingo mbuma ekweyaka, musika nzete na yete nga pepe menino, ba plaisir gile nanga, oya motema kibanda. Yuri Lusaulu, mon directeur d'Adi Ngunga, Yannick Let Gonzonsa. En tout cas, miziki ya boye, nani ya koboya yango, soki motema mabete, boyo kelanga lisusu, eloko oyo. Simano gile, na degré ya sukae, makaras no na bakale, epimente love, na composition ya bilengi, osa spécialiste, yo rejoindre rang ya barange ya plaisir, bolingo compliqué makambo, pichukala liboka pili. Tachu! Gabana Tachu, beta bango tina suka avec chéri nanga, production oyo ezali signé le PDG Guilain Kibanga et GKS Production. Dubaï. Et pesa zuwa te. Eke yo! Oui! Makala mérite mieux ezali bongo structure ya mona mboka Privali Wambele Sengel Boyeba qui sorti officiel nango et kosalama le 30 juin oyo à travers marche de santé monene oyo ezali organisé.
Ah oui, événement à ne pas manquer. Ekoyinda Mabe, mokolo ya mardi 30 juin, Oyo Kozala Bongo, à l'occasion ya sortie officielle, ya structure Makala mérite mieux, sous kana idéologie, ya vraiment na Makala, Privali Wambela et Sika Wapi, marche de santé ya Kafu Kafu Ekosalama, organisé na ndenge ya défoté. Botu nanga nini? Point de rencontre Kozala Bongo, na croisement ya Avenue Bakongo pe terrain cimetière à partir ya 9h30 Makambo Ebandi, Bokulaka Kino na point de chute à partir ya 15h et Sika Wapi, soirée monene Ekosalama en partenariat na LG Bar Production. Invitation ezali lancée Bana Makala ya Solo, un seul rendez-vous le 30 juin 2026 na marche de santé pour la sortie officielle et à structure Makala mérite mieux. Yo mwana Makala ngai mwana Makala, tobela biso surtout na sortie officielle ya sisi na biso Makala mérite mieux. Sisi Makala mérite mieux et bengisi bana nyonso Makala. Boya les 30 jeunes mubangi na marche de santé pour la sortie officielle na biso. Nous sommes nombreux pour montrer que nous aimons notre commune et que nous sommes prêts à agir pour son rayonnement. C'est aussi la bengisi biso nyonso. Le 30 juin, tout marché. Nous vous convions à ce moment de sport, de la fraternité et de l'engagement citoyen. Nous avons une soirée, donc nous avons un tirage, nous avons un délai. Tala! Bayate Barata, vraiment na Makala, akoki kozanga na événement oyote. Oyo kosalama na ba condition ya kitoko avec un pacte paix idéologie. Et que yo Makala mérite mieux. Que na marche santé, ma boli kolo, como imalebe. Makala ezali kobonga. Mag FM yamokola lelo komina suka, merci pour la confiance et fidélité. Vous savez qui na ba image. Opesa merci mingi na l'infatigable Torres Tibu Azalaki na sima caméra régie finale Azalaki assuré na main de maître directeur technique Gelor Mouya Bamata bakita baba lukana mabele fils amani boyika machine na préféré Zambe penza abatela bakisalebi nakeko luka na mobali ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse ezate